Agence Jonathan Ayel ayena makambo ya sika lisusu décembre ya ngoyo Noël na bonne année akanisi ba famille livraison à domicile wenzena ndako agence Jonathan Ayel kisinjora yayo koma gite nzale sina kichasa yange yeko taka yanga kisinjora vraiment eye ndako ezo pena ba ilo bana ndako mama pena fandi ba para ba fandi ba ile vraiment na ndako voilà kisinjora zuyaye bongo pamphile bino bolobi nini agence ezaka moko na niveau ya France Jonathan Ayel agence oyo musana ngwesa meza pona nini livraison à domicile na Kinshasa ezali ke tango za na France oza na bandeko na Kinshasa okomi na posa osala bandeko na provision agence wana atindi aza na ba agent na niveau ya Kinshasa bakei na marché baseli yo ba provision nyonso za na ngoposa ezala mafuta ezala fufu ezala mbisa mai basombeli yo timo tukeye tikeli yo na lopango wo mutu tout en France agence yaka moko so on a vraiment la besoin de ndeko ba lia penda kitoko agence yaka moko Jonathan Ayel agence Jonathan Ayel mais mabiso ka nozo mabiso wana ba famille na Kinshasa ba sepela agence Jonathan Ayel wende na ndako. Voilà, bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows de Nar TV, merci Nabao Balandi des shows de Nar TV. Tu te partager les sous ensemble. Kakandien tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazana di solo moko, maman nabiso benga na des shows de Nar TV. Maman lobi des shows bêta li solo, pesa conseil na communauté, quel est le problème? Zala branché, toleki na détail. Li solo, tozo betango, ezana dévolé na kati. Yaya likambo ba camarade ya mabe, ba mauvais conseiller. Yaya soko landi camarade ya mabe, oroko maraka na mabe. Yaya on abete la rabino masolo na lobara, soko za na camarade ya zoba, oroko mazoba. Yaya foko kangana na camarade ya za na mayeli. C'est-à-dire kangana na mutu ya za na moi raisonnement, pour évoluer bien. Mais soko ke kosa la camaraderie na zoba, yo po komi zoba. Donc ça sert à rien ya kozala na camarade ya zoba. Tobeta li solo. Maman na biso lobi de show to vanda kina mobali bien. Li kambu ya ki camarade. Ya so zui camarade ya zoba okomi zoba. So zui camarade ya mabe yo pour okota na mabe. Ça le problème. Maman lobi de show mobali ya kozwa ba camarade ba tata oyo basi ba bengana bango na bandako. Toza aw. Mobali azalaki bien à libala, 14 ans de mariage. Landa li solo yaya, pesa biso commentaire sur clavier. Tout partagera ma solo yaya eko sunga batumoko quelque part. Yango to senga abo partager ma solo ekende. 14 ans de mariage, ba vanda na bango très bien. Na bana na bango. Mais chose grave. Mobali akeko sala camaraderie na mibali o basi ba benga na bango na ndako. Yaya ebele abatu bazobeba na poto pona okendo tia litoi libanda. Yaya ba camarade mabende bazobebisa batu. Na biso mibali na bino basi. Plus ya batu bazobeba pona koyoka libanda. Maman lobi de show mobali azaki na mwasi ya bikolo. Alingaka mwasi ya bikolo boyebi ba vivra na mwasi ya bikolo wana à un moment donné ayaki koboya mwana mwasi wana silence ekokota babando vivre bien. Chose grave, mobali yake kolinga sko congolaise. Mobali yake kozwa congolaise moko mobali ya langwe na ndenga mukete, c'est-à-dire dégâts. Na ndaku na biloko akoli ekomi kozanga. Mobali mbongo bazofuta embongo emona na te akenda akofutela congolaise ndaku. Akenda akosombela congolaise biloko akolia, mais na ndaku na ye biloko akolia ezate. Moi si soka tuni embongo découvert. Langage komaka découvert yaya.
yo ozosala bongo découvert ekota ndenge nini olie nini osali nini po banke kende na découvert. Mama lobi de show mobali afutaka esu ndaku te EDF epai ndaku epai bana biloko kolia mobali mbongo ekoma découvert po na nini azui congolaise atiki bikolo akomi na congolaise. Kaka on a décembre touti ko fêter en famille papa bimaki kaka ndenge za bimi le 31 libela depuis akendaki aye kozonga le premier de show wana nini ake kovanda alali na epa congolaise. Mama na biso abi de show comment expliquer mobali atolingi makango uzokendo lala libanda oke kolala libanda po ekokota dans le silence comme ça le premier 31 au premier bato ba fêtaka en famille bana na ba fêter bango moko mama prier ye moko na butu au moment où le 31 bato ba priaka en famille ya prier ye moko na bana ba fêter ye moko na bana papa na bango azoya kokota na journée ya le premier et sali mawa passe na soni. Mama lobi de show ebika bana poto papa azawa maman azali na réponse te papa ye kozonga le premier la journée. Bref maman lobi de show kanda zonga na journée ya le premier une semaine après mobali akimi lisusu mobali ake libanda toujours na congolaise. Maman na biso abi de show pourquoi ba comportement ya boye na mibali beta lisolo meka kopesa conseil na ba papa toza a ya yokelo ni biso to lukato baksa ya oyebi na vie la vie est compliquée nyonso ane bandi na nini ba camarade ya kesa la camaraderie na ba o bazala na basité bato ba bengana na mabala ya moi si andumba soko sali na eki camaraderie a obomelo libala moi si andumba soko kangani na e a obomelo libala kolinga ko chaka mato ino mingi na mwasi andumba te mwasi andumba pezaka ate oya sala ki ndumba oya balate babinga kai mwasi andumba dans quelque sens na sens mo bwende ba mama baloba na ndenga bakolo mais au moins mwasi andumba zalaka c'est-à-dire mwasi alibala il faut ebaka na inana ni osala ne camarade ça le problème mais sauf que tozana on a ba mama te na palper kaka poto comprendre parce que ça vice versa mais question tozana ngo ya ba papa yaya yo za un homme marié papa yo bala comment koza na ba camarade ka bato akwiti ba camarade nuka bato akwiti ba camarade nuka bato ba divorça batato ba kima banda kuna ba ngona bana mais yo pe ba ko éduquer comment dirais-je ba ko peso même influence ya ko kima mwasi na yo parce que maman lobi des choix ala ki bien tango yeko kangana na groupe ya quit maramunyo se baby mobali azo kima ndako mobali akokima kei akoya mukolo alingi maman na biso abi des shows meka kolo maman lobi papa des shows meka kolobela ekosala bien question eza na kati ya comment expliquer bozo vivre na mwasi oya yo mbongo yemona nte me bana ya yo maman abi des shows nazo futa cantine ngamoko EDF na makamutu ya ndako mobali aotaki kokima le premier une semaine après akimi isusu aye kozonga lobi nango ya ba comportement boye eza bien te eza bien te maman na biso abi des shows comment expliquer mobali akomi kolala na téléphone likambo ya téléphone na sina lobi yango trop azolala na téléphone na se ya coussin soka ke kosukola akoti na téléphone na ye na douche soka bimi kosukola bimi c'est-à-dire téléphone eki kotikala même pas une seconde sur table ya biloko asoni ya biloko asoni comment kolala na téléphone na coussin maman bikala téléphone ne ezalaki nango awa ntango akabona ye na mwasi ya bikolo wana téléphone na ye ezalaki nango awa aokende atiki yango tout consort mais depuis azwani na congolaise téléphone na ye soki alali atie na coussin ake suba atelemi na yango ake suba des shows makambo eza na mabala mama alobi des shows azokende suba na téléphone azongi atie na coussin soki ake sukola akoti na téléphone na douche asisi abimi nango yaya atoshanze biloko nyonso yaka ba désordre oyo lobi ekobenda ba divorce oyo lobi ekokabola bato lobi bana nde baotikala na ba conséquences ya divorce eza bana yango mama na biso abi des shows beta lisolo pesa kaka conseil po masolo ozobeta ezosunga ezokota na bafamille ebele ezofungola bapapa pe matoi na bamama mosusu pe baofungola matoi c'est ça yaya na vie nyonso tolukaka pa basi ezalaka kaka moko basi baza na bango kaka lokola manga eza kaka manga c'est ça yaya ata oya munene ya manzombo ata oya moke bango nyonso manga kaka
ça yaya yango maman na biso abi papa de show beta lisolo pesa conseil na communauté et kosala bien yaya to éviter ba comportement mususu bilo musu okosala ngo pe boye na moi respect moko boye mais maman lobi de show comment expliquer mobile azokende alali libanda na tongo pe ya koti na ye etango azokota ndenge wana alingi lisusu aluka jardin dede yaya wana nyonso nini mama lobi nyonso ani ni soni kosala semblant pona comprendre esika outi te non esali mawa passe na soni yango mama na biso abi papa de show beta lisolo na yoka pe neni bandeko baoki koloba na kati ya problème yaya oyebi na nyonso biso tolobaka awa ezaka po biso nyonso tomeka ochange saint azate biso tout mutu na mutu ayebi faiblesse na ye mais ezala na harmonie pa na yo la première des choses l'harmonie la paix kimia nano ebanda na ndaku na yo avant kende libanda po soki ndaku no eza na kimia te ça sert à rien ozopanza nyonso yo moko sans le savoir. Voilà autre ngai toloba pona maman na biso ngwana na mukuse yaya ba comportement bizarre tolobeli likambo camaraderie yaya ovanda kino yo moko sans camarade ozali na ba problème te mais tango ke kota groupe ba camarade ba problème ebandi na lobi na yo bien soko zui camarade azoba okokoma zoba atata on toanda otanga na classe po briller bien po travailler bien il faut kangana na bato bazo briller bato bazo travailler makasi za na bango mona ko briller yo po travailler makasi mais soki kota na ekiria bazoba yo po komi zoba oya zana mato ya ko kasa nini oyoki merci beaucoup benga des shows de na TV na ba sujet bien oyo komeli yo komela baninga te numéro na ngango wana gravé na WhatsApp pour kozwanga appel même numéro toza wana pona bino yaya benga pesa ba sujet ya bien to lo belango ko sala propre. Partagez votre émission comme d'habitude, aimez, commentez que ça la bien. Ezala qui a bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Zakouya.